toujours na initiative ya kobongisa élection ya 2023 avec Fatou Beton. Yango na ye na décision ya kotanga bilan na ye positif au asali. IDPS viva. OK, to bandi na bilan positif ya chef de l'État Fatou Beton jusqu'à na 2 ans ya pamba. OK. La réduction du prix des passeports Fatou Ben. La gratuité de l'enseignement de base Fatou Ben. La réhabilitation et la construction des routes secondaires Fatou Ben. Les travaux réalisés sur les avenues Elengesa et Force publique Fatou Ben. Il a évoqué aussi la libération des prisonniers politiques. Tala bilan, tala réflexion, tala bateau basali analyse, basali statistique. Il y a bilan il y a 2 ans. Toko yeba, ba confession religieuse ba kaya diabuluto ya Nzambe. Toko yeba ba mboso la parlement. Bali bato ya bokipa to bali ba congolais. Toko yeba sama na gouvernement ba wario. Bali ba congolais to bokipa. Toko yeba union sacrée silé salité. Soki bazali ya solo ba kongomani to bazali métissage des occupants. Kofi vient devenir politicien depuis quand? Il y a un son dans la musique. Nana yembela yonde o yemba kana ba sheria minene. Pourquoi yo pona ka ba sheria tigelezi minene? Et puis yo na metana na yonde o yemba kana kitoko mama. Pas metana. Na yo. Ndo yemba kana trombo. Ngai muntu na muntu azakana musicien na ye. Ngana sepelaka na yembeli ya Salvatore de la partie. L'homme qui a mis dans Coco. Mais c'est pas la place, mon lobby. Ami de qui exalte le parfum du paradis. Bande kolanga na Éthiopie le cas Congo. Na Haïti le cas Congo. Congo. Ezata na bateau de pêche te. Congo. Ezata la biloko esalaka bilanga te. Congo. Ezata na eloko moko te. Bande kolanga tabite lo gratuité d'enseignement. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya Nzambe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois la babone na biso ya Océan du Congo bokontinue kosabone massivement bokozalaka desite mpe etika ete Nzambe alola apambola bino banso oyo bozotala émission du début jusqu'à la fin oyo boza kopartage kolaike basuggestion bajeme bacommentaire Nzambe alola apambola bino matondo na balamfolozi ingeta na bakongomani nyonso. Merci encore une fois na bandeko na ngai pamba te esengeli vraiment koyeba ndenge tolobaka ko informer bino ezali bongo devoir na biso tozali kokotaka la se ya mai tozali kosala ba investigation tozali kokende koluka kaka nene yebisaka biloko koko na biso laboratoire alobaki ne laissez ni parce que la mer passe fouiller bêcher yango biso tokende kosala po ete to ya liboso la bilo to raffiner makambo to koloba la bilo mais ya passe ya liete bosolo la biso ko même sabso ngambo et pas ya bakambi eye kolo Congo ndeta la passe ya wana mais lokola tozali océan tozali koloba bobele bosolo Nzambe akoteka biso te tika Nzambe alola azala tout et chacun apambola moto nyonso pe maloba o tolobaka ezali bobele ye Nzambe apesi makasi na mayele ya koya kotelema liboso ya bakongomani pona kopanza sango pona kotalisala ye molongo mobimba ete Congo ekonyokwa pe ko ramener conscience ya bakongolais ete totelema po to revendiquer ba droit na biso ata ko bapimeli biso liberté d'expression bande ko balandi aw ezali siko to analysaka ensemble ezali esika oyo tosalaka éveil patriotique ezali esika oyo tozali ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser ko sala éveil ya conscience tolongwa na bolema ndetina ya tolobela mboka Congo tozali kolobela mboka Congo pamba te ezali ekolo bya biso toali kokotela bikolo misusu pamba te esengeli totalisa la molongo mobimba boni bandeko bakobika kasi ekolo Congo paseleki bandeko balandi
vidéo oyo eloba nano bandeko na quelques kilomètres ya Bunia bino moko botala lolenge ba Kongomani na tango iso bako nyoko kabo ya l'homme puissant tshela biso vidéo. Voilà ce qui se passe à Commande à ce pareil moment. Donc il y a encore l'écriture de la deuxième phase de Nalu à 3 km vers la route Bunia, précisément Makayanga. L'équipement de coups de balles vient de déloger encore la dernière couche de la population qui était restée sur place. Et les gens fuient dans toutes les sas. Merci. Commande à chaud. Bandeko nangai kimia ya este yango wana kimia ya este na biso yango wana bato la bakifunda bato la kati ya mituka bato na mokongo bakokendaka eloko wana ezosalama na 3 km ya bo tozozongisaka biloko mpolani mpona kotelesala bakongomani yake nous avons le droit ya korevendiquer, nous avons le droit co-informer bino ezali devoir sacré ya biso à tout moment. Tolobaka pambate mokile salama na liloba. Liloba et ali bongo nguya. Pambate Bible lobela biso la parole je vous ai donné est esprit et vie. Puis liloba to ko pesa la bakongo mali. Liloba ne pemami na molimo na Nzambe. Po ete bisiki ezokita et sala kaka mosala lango en bien ou en mal. Soki tolobi likolo te oyo bato bakoloba la sali beka to ali lisusu océan te bande ko balandi chaque jour à tout moment bato bifunda bako bengisa bako kima baza ko escorter bango bako kena bango wana Congo ya este la biso ndenge bako nyoko bato kimia te santé yalité maladie kokota Koche kokota makamabe e kokota mais biso boye tolobi iyo état de siège bande ko nanga bayi de pese asali biso bilan pour la kokela maponami ya 2023 to analyser natikaka awa po ezezute awa analyse ya tout et chacun tout Congolais en bien ou en mal ezali nécessaire pour toyeba ko équilibrer toyeba ko zwa position toyeba motango boni ya ba Congolais babungi to pe babungi bazongi na nzela to pe ba o batikala ki na nzela baza ko avancer to ba telemi baza ba stati on a baka analysons ensemble qu'il a mais plus c'est 49 pour qu'il a le connaît femme peccato na plus c'est 49 la chabienne que Dieu vous bénisse merci na maman Pierrette ma bolongo toujours maman la la Suisse merci na bino nyonso bisika insezo bino bonso bo komba na ko bondela la tine kolo bino mana na ngala États-Unis d'Amérique équipe pour la terre salam alaikum maman Jawa na ba musulman maso anita ba befo JKM le number 1 de l'océan de la presse congolaise mokonzi ya océan des États-Unis d'Amérique. Nali na vidéo etamboli. Vidéo ya soni na kuchi ya te. Pamba te ngai atake mwasi na kokoka bosamboli ya bongo te. E na kolobela lango na kobetela ngo msete. Ta mosusu soto comme na suka. Mais to kende nano po ete lelo kita bato bakokwea bakao. Oh c'est aloba kiteo. Lingandele bato bakobelo sea ta musako za la droite ya papa. Bande ko nga lelo bato bakokuya bakao pambate bato bakotaki bato babimi bato bawangi mais enfin aujourd'hui catastrophe la République démocratique Armageddon tokoyeba soki minoko ya bato le bakabo solo to balingi libération lelo ndenge na ko yebisa bino mais tokozwa yango na makasi na ngona ezuezu
tokoyeba ba confession religieuse bakaya diabolo to ya nzambe tokoyeba bamboso la parlement bali bato ya bokipan to bali ba congolais tokoyeba sama na gouvernement ba wario bali ba congolais to bokipan tokoyeba union sacrée silé salité soki bazali ya solo ba kongomani to bazali métissage des occupants lelo na Congo sombele sukabisa nani ndako simba seni na bango dépolitiser dépolitiser aujourd'hui bako katalikambo tokoyeba banani balobi bosolo pe banani batelemaki na nzela ya sembo oyo mokili oyokaka sembo te na ndimi Yesu alobi nzela nanga yali ya moke banzube kasi na suka na yango rose metala biso tokotambola la rose croix motalobi ngai nali na rose croix mais bato balandi malgré bayoki rose croix balandi et motalobi boya na nzela na ngai ya banzube mais soko tamboli malamu na suka na yango ozwi motole na nkembo. C'est le proverbe 16:31 si je ne me trompe pas. Couronne de gloire azokaroka na nzela ya boyenge bene kasi nzela wana epesameli moto nyonso te tala libération ya Congo mpe epesameli moto nyonso te mpo moto akoyoka likambo ya Congo lelo Armageddon lelo suka nani nde akotelema na seni mais tolanda bandeko ya UDPS nini balobi mpona bilan mpona sengaki bango bilan répondre bilan to analyser et ali ya kosekisa et ali ya solo to pe moto et ko sala malamu te suivez bilan ya Faci Beton babakiseli eloko moso bongo kana suka bakocha total. Bonjour à tous. Bonjour. Toujours une initiative ya kobongisa élection ya 2023 avec Faci Beton. Okay. Yango na ye na décision ya kotanga bilan na ye positif au asali. IDPS viva. OK, to bandi na bilan positif ya chef de l'état Faci Beton jusqu'à na 2 ans ya pamba. OK. La réduction du prix des passeports Faci Beton. La gratuité de l'enseignement de base Faci Beton. La réhabilitation et la construction des routes secondaires Faci Beton. Les travaux réalisés sous les avenues Elengesa et Force publique Faci Beton. Il a évoqué aussi la libération des prisonniers politiques Faci Beton. Il est en action pour mettre fin contre les antivaleurs à travers Gilles Alinguet et Fimbouyaké. IDPS viva. Le retour des exilés politiques aux Moïse Katumbi Faci Beton. Il a ajouté aussi la construction des sauts de moutons Faci Beton. La réhabilitation des hommes à l'université de Kinshasa Faci Beton. La suppression des ports privés clandestins Faci Beton. La relancement de la Gécamine et de la Miba Faci Beton. La réhabilitation des écoles au camp Kokolo et au camp Tchat Faci Beton. La fermeture des cachots clandestins Faci Beton. La reprise des activités de la maison Schengen Faci Beton. Il a mis fin à la coalition FCC et la création de l'Union sacrée Faci Beton. IDPS viva. Opération de grande en vigueur à l'est du pays pour combattre contre les groupes armés Faci Beton. Il a mis fin à la pandémie d'Ebola Faci Beton. Les Koulouna sont devenus des cultivateurs Faci Beton. Il a reconstruit de bonnes relations de la RDC qui ont été abîmées par le Judas du régime sanguinaire et l'amélioration de l'image du peuple congolais dans le monde Faci Beton. Il a promis d'aller s'installer à l'est de la République démocratique du Congo, chose fait Faci Beton. Il a promis des équipements de pêche aux vaillants pêcheurs de Sélé, chose fait Faci Beton. Oyo sikoyo kao otozobeta bango eza sur biloko ya kolia Faci Beton. Un carton de pio du Thompson à $17 au lieu de $49 Faci Beton.
Un carton de poulet soso à 10 $ au lieu de 21 $. Fatu ben. Un carton de cuisse à Makas na cuisse à pété à 8 $ au lieu de 21 $. Fatu ben. Un carton de mipanzi à 15 $ au lieu de 22 $. Fatu ben. Abongi seli biso peuple congolais tarif ya avion poto tambola partout en République démocratique du Congo. Tarif yango ya avion. Kinshasa Goma à 23,5 $. Fatu ben. À 223,5 $. Fatu ben. Ici ça bouge. Kinshasa Lubumbashi à 223,5 $. Fatu ben. Kinshasa Kisangani à 174,5 $. Fatu ben. Kinshasa Bukavu 216 $. Fatu ben. Kinshasa Kindu 129 $. Fatu ben. Kinshasa Gemena 157 $. Fatu ben. Kinshasa Kananga 137 $. Fatu ben. Kinshasa Mbujimai 151 $. Fatu ben. Kinshasa Bandaka 113 $. Fatu ben. Goma Kindu 92 $. Fatu ben. Goma Kisangani 103 $. Fatu ben. Kindu Kisangani 91 $. Fatu ben. Kin Matadi 157 $. Fatu ben. Kin Mwanda 202 $. Fatu ben. Kin Kikwiti 192 $. Fatu ben. Kin Bandundu 150 $. Fatu ben. Lumbe Mwete Oye koya. Ok, bilan est le coup les yeux s'il n'a pas ça info ya le Lubamba. Président Félix Mouepou, merci beaucoup Nzamba Pambola yo. Voilà qui ça est. Ok, pour la qu'il n'a pas chité. IGF akendaki kosala audit na niveau ya UNPP na Okatanga a découvert kimoyibi ya dégâts IDPS a sollicité chef de l'État et vice chef de l'État il faut le la ba consigner ya UNPP kuna na niveau ya Okatanga affaire wana eza lié même na Moïse Katumbi oyo pe akozala interpellé pona kimoyibi eza salemi kuna IDPS viva et puis na niveau ya fonds minier plus de 100 millions de dollars longés nara au banque Elimwe presque est évité. Yo, na niveau ya nani fonds minier donc plus de 100 millions de dollars nara au banque. Presque est banité. Banquette bazu ba fongoli ba luka ba yebake. Nani yango aza hauteur ya kimoyibi wana. IDPS viva. Na niveau ya Lubum ya na ya Mbujima ibaza ya kosepela ya dégâts. Basengi chef de l'État merci. Faut basali plus de 20 ans na robinet ma ebimakate. Na initiative ya chef de l'État neza bona mukolo elandi babandi kozwa mai ya pompe. IDPS viva. Mete la fachi beto maboko. Et puis toujours na niveau ya Lubumba ya na ya Mbujimai bapesi ultimatum na bato nyonso babanaki kokipe mapangu ya l'État bato yango ce sont des kabilistes baebisi bango dans 7 jours ba libérer mapangu ya l'État et puis pour na kena na kochite moi bato bazebele na niveau ya Grand Kasai bientôt là bazo banda déjà musala ya kobomisa banzela et ça à partir ya DG AI du FPI a annoncé déjà que bientôt la misala na Grand Kasai ezo banda pona banzela. Et puis niveau ya insécurité na Goma, plusieurs mafieux arrêtés. Bazalaki au niveau de 130 personnes, dont 9 ressortissants étrangers. Bakangi bango pona basala contrat ba pour insécurité comme qui kuna na niveau ya aéroport. IDPS vivant. Et puis toujours na Nord Kivu, au moins 100 ex-combattants va se rendre devant FARDC, va déposer ba minute na bango. IDPS vivant. État de douane makam. IDPS vivant. Et puis pona kende kochité, Ada Bombole a annoncé officiellement qu'il a soutenir chef de l'État Fatou Beton pour la maponami à 2023. Fatou Ben. Merci beaucoup na bino. Merci beaucoup Alina Kotisa, Kobeka Kachi Mounié. D'ailleurs, nazo kate, wa répondre à Moutia Mabé. Yaya, force pas dans les pangoli à Mouninga. Vrai faux. Yaya, soki Mouninga mati, yo pese. Ne balobaka soki Mouninga bali, yo pese. Il ne pese viva. Viva. Bata toke Faticho. Tozo Kotisa Jil Mounié, to betele babo bonga. Mwana mama, mambu maso, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, Naloba, Nazabola,
Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moko Antombolo. Moi Maïwakani dans le grand Mukish. Triple bransard. Na moi douto awa zokoma vice-président Sadek. Triple bar. Donc on peut dire merci parce que assis à Soyoli la Batunyonso que il faut social à Batoko et Kota. Tozo bandana social. Awa. Banzela, merci beaucoup. Ekoki. Ntumba Chikela, komi tungisa te. Silisaka Banzela ozosala, komi tungisa no te. Ntumba Chikela. Chikela we. Komi tungisa te. Awa siko la ventre en famille la pondo. Tosanga na mukwanto mwana mwa mai. Mekanga na remorque. Ya basoso. Mo mekanga yi. Kekendo tikilo kiseka buya. Boba teka yango. Na kotia soso moko 1500 francs. Et puis na kobele lango oti popo banzolo bake na communiquer kitoko. Benda na soso 2000 francs, 1500. Zwaka. Tozimba monyozo totiena sachet. Er na kokoma na limité. Soki batuni ngai. Soso teki na ko. Na teki na 1500. Le peuple da. D'abord. Betelanga maboko. Zwaka. Mibale misatu zo. Kopesa mkarton mobimba na mutu te. Bo, batu mutu zo bana mboma koleka. Akosoma ba 7 carton. Koteka kaka. Tozo swaka na 3. Merci. En détail 3. Soko moni mutu teki se kanga ye. 3. Mpioji 7. Merci. 3000 francs ou bien 2000 francs. Merci. Yaya. Nous allons conjuguer le verbe manger au temps présent. Sans formol, le peuple d'abord. Bango banda ko conjuguer kaka je à la première personne du singulier. Mais biso tozo conjuguer à tout le temps, vrai ou faux? Oui. Na muto kanga glace, ayemi makambo na solo. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est dans la zaï kaka, je mange. Il doit faire vivant. Ok mes chers amis, mes chers frères, Tolobi Boré, Boyo Kabiso bien. Tozo kende tout droit au but. Sans formol. Information, pesa information qui na TV5 Le Monde. Sans formol. Pesa information qui na France 24. Merci. Soko moni ya mabe longola. Ya malamu pesa parce que biso tozana côté avantage. Pesa avantage na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na moto lobi boye. Tokende tout droit au but. Biso toza ba ennemi ya basango te. Basango baza ba religieux. Tolingaka bango mingi. Bandeko na biso. Nga na tangi na catholique. Bakotisi nga mayele be. Oyo eza ba politique tozosala. Eza ba divergence. Mais na kati biso na catholique toza ba bantu. Vrai ou faux? Vrai. Sans formol. Toza na bolingo la bolingo gra. Merci. Merci. Soko moni sango akufi kendolela na sango. Soki sango pe amoni kezila akufi yaka na matanga. Eza bongo te. Oyo nyonso tozo soutenir maloba ya Augustin Kabuya mwana bute. Le secrétaire général. Tokoki ko déraper maloba na ete. Alobi nini? Alobi tocha climat ya paix. Oui. Ou faux? Oui. Sans formol. Tocha climat ya paix. Muto tombo su bar likolo. Merci. Mais tout ça lisu likolo li? Ya lisu. Toko senga na basango bayeba pe langage ya koyebisa ba. Batu. Biso pe tokoyeba ba langage ya ko répondre bino. La confiance n'exclut pas le contrôle. Beta maboko. Merci. Les grands professeurs. Totangaki na catholique. Bino ndetu botangisi biso le corbeau et le renard. Oui. Na la fontaine. Biso nde botangisi biso le parent de Luken. Mon père est un qui ne craint pas le travail. Ça où est sa machette sur les pots. Il va au chien et rentrer qu'au soir vers 6h. Est-ce que Magambona est solo? Kabila est bien.
atangaki la fontaine. Est-ce que ayebi la mort et le bûcheron? Un pauvre bûcheron tout couvert de ramen sous le feu du fagot, aussi bien que des âmes. Est-ce que ayebi la mort? Ah, ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Dama, oh, ma mère. Toi qui me portais sur le dos. Toi qui m'allaitais. Toi qui gouvernais mes premiers pas. Toi qui es la première à ouvrir les yeux au projet de la terre. Est-ce que ma campagne n'est pas là-bas? Moi, Zambala, la bien. Moi, Zambala, Zoé. Est-ce qu'il y a ma campagne? Matière, on a su en wapi. Na catholique. Na école catholique. Yango tolobi tolingi climat ya kitoko. Merci. Oyo asambelaka na catholique akende catholique. Oyo aza na mvumvwama akende na mvumvwama. Ngai nde naza boye. Nazalaki na ndimi bien nazalaki na catholique. Mais nalongwa nakomi na kimbangwiso. Na barezobe. Na kotempola makolo. Na chaussette à pembe. Pimpiriri. Ok, tozo pesa garde na ba civique. Ko bazo kende na bandako ya ba évêque. Biso tala maboko na biso. Oeza ta kolia. Vrai ou faux? Vrai. Oeza ta kolia. Maboko pembe bona vesti kitoko bo tokende ko simba mabanga. Soki na simbi banga na kozoka. Oeza ta kolia. Sans formule. Soki bakangi batu bokenda ko déranger basango. Oko subir. Otia bango na prix. État de droit ezali. Biso tolobaka na munoko metoko kanga mutu na ilamba. Merci. Et cette divergence des idées politique eza kotiela mutu mwamba yangando te. Vrai ou faux? Vrai. Politique eza échange aussi qu'il faut ezala humour. Merci. Mutu avandi boye cardinal avandi azoseka. Eza bongo te. Merci. Tolongola bayani tribal. Nous devons changer la mentalité. Nous devons changer la mentalité. L'homme est sacré. Yoka, l'homme est sacré. L'homme est au-dessus de la mêlée. L'homme il faut abimanatongo kende koluka. Merci. Personne ne peut soustraire l'homme. Personne ne peut soustraire l'autre. L'homme d'aujourd'hui est devenu chien méchant. L'homme d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui est devenu chien méchant. L'homme est sacré. L'homme est sacré. L'homme d'aujourd'hui est devenu loukounisto. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre un loukounisto? Il faut qu'il y ait la bolingo, l'amour du prochain. Ceux qui ont l'amba qui m'a tembele. Non, l'ambi mikubosu. Yo l'ambi m'a tembele des vitamines. Oh mikou va tiens ma tungulebe. Pourquoi aux bois que l'emba? Les lots, tozo les laka jombo kei. Olongo le muntu na muki. Est-ce que yo ko vendre 200 ans? Comme na yo ko pour le jour mort. Yo, olongo li Cardozo na mukili. Cardozo wa moi. Mwamba wa Cardozo. Yo, olongo li Cardinal Mosengo na mukili. Mais tozo là. Sur na ina no ko kite. Alors tozo senga kimeko. Oya sana ba poison na poche abuaka. Nzamba likolo zo mona sikoyo. Oh nyonso tokomoni na poison munoko vi evimba wakati tomoni muntu munoko munene c'est-à-dire za na poison mbaso mapumbu. OK, merci beaucoup. Kofi Olomide ko Antoine Misisa yoka na yoki bazoyemba Antoine Misisa papa tozo senga yo oza intellectuel ya boko tanga biloko mabete boko na moko nalo ngai nazala esprit muki nazala esprit muki
nga bakolanda nga te mais yo bakokanga yo mais ngai bakokanga nga te parce bayebi naza esprit ya mukishi tolobi boye naza na 5 millions naza chef d'état major général po balandela ngai po balongola ngai militaire parlementaire naza parlementaire ya monene il faut nanu bavanda basiéger badiaspora basiéger bato na mbushimai basiéger bapigi me basiéger soki bapigi me basiéger te na kokende te ina pesi meba fo bapigi me basiéger bapesa corps sikoyo yo banai bakosiéger na yango tolobi boye Kofi vient devenir politicien depuis quand? Yaya zonga la musique. Nana yebela yonde o yemba kana ba sheria minene. Pourquoi yo pona kaka ba sheria tibelezi minene? Et puis yo na mesana na yonde o yemba kana kitoko mama. Yonde mesana. Na yo. Ndo yemba kana trombone. Ngai muntu na muntu azaka na musicien na ye ngai nasepelaka na yembeli ya Jibenpia Salvatore de la Partie yo mutiamilo danko nasepelaka na place moko alobi ami de qui exalte le parfum du paradis betelanga maboko tombola lumba oyo koya nango tolobi tosongi même moral avec le prêtre et la Senko bamosusu babanda kozala nalobaki na boyi bango totanga bango bayangisaki ngai babiloko nazotanga eza mpona basango totia na se vrai ou faux mais oyo akendaki kotungisa ambongo bakanga ye akende pri biso tozosoutenir Augustin Kabuya. Merci beaucoup. Oh, tu l'as vu, boy. Élection en 2023. Naloba. Nasakola. Élection Ezali. Sans formule. Élection Ezali. Tout ce qui est élection. Bango va se faire bisous tout le monde qui te boycotter. Élection Ezali. Tu y es bisaka bango. Machine ou pas la machine nous irons aux élections. Tokanyaki te awa tochange élection de 2023 nani oyo akotia libaya na mukwa ntombolo mwa mayi ngai bayambi ngai na Kikwito bayambi ngai na Pai Kongila plein à claquer balobi jour yaka to ebiso vérité toza bandeko na yo babandi koyebisa ngai musitu awo atonga eloko sans formule. Tinke mulumba atonga eloko sans formule. Obe minako atonga eloko sans formule. Kimbut atonga eloko sans formule. Ngobila bafulu awuti ngobila bafulu ye aza enemishi nalobi enemishi atatindelenga te xl nasala mesana kongo wana po soki nalobi ngobila mbakana ekosala bien te soki akondima andima kombo na ye na poste nu na ye ngobila bafulu poste no bafulu po azwaki 2 millions na 2 millions de dollars ezoni na maboko ya Nicolas Kazadi yoka bastratégie naloba stratégie nasakola olie balongola basalite azwi ndambo mbongo apesi Godin Mpoi olie azwa bakombatant olie azwa bato bamibali atie bamama ya eglise siko bamama ya eglise wana nayebisa bino place bozokombola kaka liboso kakala baka yao tokoya kobwakele bino bamama lobi na te na kiti boyo nalobi mama mpona nini bokombola kote nyonso na kota communauté kaka liboso ya eglise alobi papa nde tozosala boye chaque jour bazopesa biso 5 000 francs biso tokende kozwa bisalite wana bisalite wana eza ya ngobi eglise bope basheri bato yango bazokombola basheri kitoko mposa na récupéré ta mibale udapesi viva omoni eloko esalaka biso ndenge wana eza nkema o tosali 37 ans ya lite sikoyo 37 ans ya lite wana tozalaki
tozalaki na komba kaka basi bazokima biso sikoyo ngai nayebi ke naza na mwa 500 dollars nakobimisa ata 50 napesa sheri moko boye nasali péché bandeko na ngai to analyser ensemble bisika Congo ekei tala bilan tala réflexion tala bato basali analyse basali statistique ya bilan ya 2 ans yango ala bapesi peuple congolais bakongolais est-ce que makambo basalaka yango na bolingo ya mboka na kodétruire moto to mpe na kotambola nzengeneke bosali bya bakonzi? Est-ce que totalaka ta baninga mosusu te lolenge bakonzi na bango bakosala? Bandeko na nga na kotia biloko oyo et aller tout réfléchir ensemble, tout analyser, tout bimisa quelque chose de bon. Ndeko langa stratégie babimisa kate ya solo. Mais na yebiso dans le papa to maman, notre problème ezali to lingite tous à l'ensemble, tous na course ya leadership. To lingite to solo la. To lingite to pesa mose maboko. Mose avait péché parce qu'alingaki yazala au-delà, au-dessus ya motinda mina ye talambeba. Mose beta batomba la moko, Mose nankanda beti mbala mibale. Maye bimi oui, mais Mose a échoué. Nako tali sabilo la nzoto. Mais ceux na memi bilo la molimo. Wana kopesa bino bilei mususu pona kolakisa oke Mose a échoué kite. Elle a qui de fait ya mission là. Alors pour mutu nyonso ya Nzambe asuki sa mission place à komeli, il fallait quelque chose yena mokili. Wana faut bandeke ba potre de la South Africa ba yokanga. Faut ba papa nanga G3 ba yokanga na Australie na mboka ya Désiré Botuna na Mama Elisabeth Botuna. Il faut bandeke bayoka elobeli. Sinon te boko lia nzoto ya Kristo mabe boko bimala ba malformation. Yango moninga je pèse mes mots tant on a ko ya liboso la bino. Ponga pe oh et frapper ngate. Bande kolanga. Kongo yango wana. Congo yango wana. Élection 2023 ta Congo bato ba oseka biso tango biso moto oyeba te tout analyser bandeko nanga qui peut accepter wuta botama atangi te asali te alei malamu te pe akokei na kokufa moto wana trouvé normal. Bandeko nanga boya lolanga na biloko ya bo. Est-ce que les Congolais bazo comprendre que tozo boya Félix c'était parce que aza mona papa Tshisekedi wa Mulumba? Tozo ko boya Félix c'était parce que auti poto ayeyi. Mais tozali ko boya Félix c'est pour échec ko bango moko babimisi lelo na bilan. Bozongi ya Moïse Katumbi la Congo bila ya Félix. Saut des moutons récit bila. Nzela ya ngiri bila. Le jour de l'île de Pes pour l'année vous êtes les Congolais pour l'année Soni ya Boye. Pour l'année ceux qui bosa de l'autre côté botika. Pour l'année bino moko boza komi yo kisabiso Soni vous êtes les Congolais. Mboko eza ya yo. Tango bosala ba bêtise ya boye ndeko nanga vous croyez que ataye moko Félix Robert la bilo maboko c'est pour cela pese bilo misala te c'est pour cela tiki bilo kaka boye parce que façon oyo bino boali koyokisa ye soni boye te bandeko nanga
Congo bato baokima na bakifunda na beponge na banini mikolo tu na Congo soki esimbi ituri te ekema manono te ezongi na 3 km à Bunia elongwe ekei na boye elo Congola zangi motema. Il y a une vidéo qui circule. Il y a basi babale peu importe kozala miyibi mais tala Congolais akobeta ndekone na mataku sans tenir compte que azali mama akoki pe kozwa malédiction akati ndeko na ye bilamba po nesengo na ye kaka po filmer. Oui, on veut bien mais filma. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. C'est ça le Congo de Félix. Et il y a tout le temps des vidéos. Rien ne marche. Système de vidéos na Congo. Ceux qui va filmer, ceux qui va filmer, etamboli pour rendre ridicule vos sœurs. Mais epa ya baninga bazande kotumba bilamba po batolongwe musala pona ele ba vidéo mososo na tchako po YouTube ba menace wana bangaka mindele bakolakisa comment vaccin eza mabe. Bake kokota la profondeur balobi vaccin te mais congolais bakopesa un vaccin. Bande konanga tozali ko analyser ensemble pour notre bien s'il vous plaît. Tozali ko analyser ensemble pour na Congo. Notre pays est occupé, notre pays est parti, nous sommes restés rien que biso moko kaka boye. Toza na contrôle te ya mboka. Le pays est tellement vaste. Où sont les frères? Où sont nos frères? Où sont nos frères? Tout le monde a pas de distraction. Aujourd'hui, bande konto beti na bango mondenge bayebi. Balobi maman si ato ko kota na émission kaka makambo lobi mais lelo bakuka wezali. Mais le quand on change le langage, tu as une méthode de motion sur ton pour toi ma. Aujourd'hui, kuka na Congo. Parce que moto bazo tia la scène biso la bilo to koyoka. Après na kozonga kaka awa na kotuna leso mituna. Tolobi cette fois-ci nini pour saigner tikali politiser ou dépolitiser. Toko sola kaka. Po lelo sombele sukabisa. Bande konanga. One ula kabuya yamba mutu ala soka la posele. One ula. Congo. Congo. Lamuka. Teleme. Tambola, bunda, dégager ma force, ma énergie, parce que mboka na yo ekei, losilo. Bande konanga, eza na likambo moko Kabila sala depuis 2009. Aujourd'hui, na koyebisa kabino yango na ezwi. Et puis place wana jusqu'au preuve du contraire. Et ça n'a même système. Na ute ko yebisa bino. Place ala bateka ka bank. Na consulter na komba muta place wana ko sala ngelo côté ata ba intimider nga makasi. Na kotanga na komba mukolo place wala. Na makambo sala maka place wana et makambo eza ko sala matilelo. Je vous présente mes excuses. Système wana aujourd'hui on les fait. Tilelo, ezalaka la 2019. Aujourd'hui, système réseau salam. Bande konanga. Nous avons un danger. Ba continue kata capitale, ba se multiplier, ba contourner biso et puis ba sali force. Soki ka ba beti kaka bondenge na bango, ba poudrier biso. Mais tango ala biso, to koluka accusation sur accusation. Toko luka ndenge nini ya ko se défendre.
tokoluka ndenge nini ya kopesa baninga mosusu charge. Non, Congo tosala bongo te. Mboki ali tofanda lituka moko. Biso bonso toyebi ete Félix a échoué. Biso bonso toyebi ete Félix a nommé. Biso bonso toyebi que toi le système impérialiste, toi le système occidentaux. Biso bonso toyebi ete Kagame azobo maza ko assassiner mboka la biso ekei. Maintenant trouvons le voie moyen pour nous libérer. Pour que nous soyons réellement libres. Yango ne tozoloba. Tosalisa ba effort. Tosangana. Tosilisa likambo yo. 2022. Écoute abiso ata na pa moko eloko la lelaka. 2018, 2019, 2020, 2021 et bientôt 2022. Mboka ezoke bango pe bakoleka la mopepe biso siko bakolo Congo tokomi wana bande konanga likambo ya États-Unis d'Amérique batomboli Kabila balakisi lolenge Kabila kota na Maison Blanche bapesana maboko na mokonzi kasi balobi Félix akozwaka occasion wana te batalisi eyambeli oyo bayambaka Kabila batalisi eyambeli oyo bayambi Félix balobi Félix akotikala kozwa honneur oyo bapesa Kabila te bakongolais est-ce que biloko lezoleka biso na matoi est-ce que biloko wana ezosala biso vraiment esengwa quand on nous critique parce que critique on peut ça Félix directement ils sont un peuple parce que bazomona est le garant de la nation peu importe biso tozalo ba illégitimité mais c'est lui qui nous dirige yenda zo qui représenter Congo biso kala so zokende parce que bazalo ba président de la République démocratique du Congo directement ils ont touché biso ba peuple si ko biso to kosala nini posoni wanyelo balobi Kabila kota na Maison Blanche bayamba ye Félix azoluka kota be ba okot sainte eza statistique yanga te vone ezolo balakati eza yanga oseya te eza ya bato baza kotala siko batomboli balakisi na Congolais tala place okomi tala bisika to ligne yo tala bisika oyo ozovanda bandeko nanga na Ethiopie leka Congo na Haïti eleka Congo Congo ezata na bateau de pêche te Congo ezata la biloko esalaka bilanga te Congo ezata na eloko moko te bandeko langa tabitelo gratuité d'enseignement lelo bana balati uniforme ya boule na mpembe ba oyo bapara balaka tukubianza bango la bakebi te ya biso loko eza te tokozela tola suka sanza toboni loboko ezaka bela se poto tinda otindi te babokelo mbaso babokelo nkake basali oboye obela okufa mbongo na yo moko mususu pa koma poto mama na tata batindi te famille contribuya te akendaki kaye moko lumbe kotulu kata makolo pa komi mais lelo aza na problème sérieux ata ya bato bayeda ete alala mpongi te beye ndako beye maladi be bongo tolobi bandeko tosisa na olikambo te tozonga ndenge tozaka pe totindelaka bilo bampato ata confort moto akokosombela ndeko nete ata ngadiadia moto akokokatindela ndeko nete be liboko esala beboye siko lelo na biloko bakolakisa donc basali mpona nga nayebisaka biloko ake Kabila on lui prépare poisonga loko biso tokolobaka te akozonga te na force nini yango wala balakisi bino batie foto Kabila balobi Kabila était honoré na Maison Blanche au Félix akozwa te babandi d'ailleurs koyebisa bino sommation comment vaut mieux Kabila que Félix donc on a besoin maintenant de Kabila yango boni Kabila voilà que kibela be momeme maki asola kata mesali momeme maki Kabila komi momeme maki Kabila bimi
alobi vaut mieux au secteur soko za maloba ya kolobate olelo babilobela. Kabila alobi vaut mieux être seul que mal accompagné. Aujourd'hui statistique à Kabila Mendele bakomi ko sala yango pona ko yebisa ba Kongo manike c'est lui autozo préparé pour balakisa biso élection en avance. Yango ngana yebisi bino pas d'élection en 2023. Il faut que le soulèvement populaire soit général. Na tout étendue la République démocratique du Congo. Parce que Bazako préparait une autre personne. Oyo na monde à cause de la moto menacé à pesa bango bazala ngoposa. Félix na moto abimi nyama. Na se nyama. Bisika iso nyama. Mendele balingite. Mendele balingite balobite. To lingi na moto azala moto. Kasi la se bonyama boye batali babi Kabila parce que depuis accueilli mutasali face na été la réalité là Kabila tina ki dollar na 92 dollars 210 aujourd'hui. Kabila atika ka boete malgré qu'on y a peuple mais les gens mangeaient battu la Congo balobini vaut mieux Félix vaut mieux Kabila que Félix Mendele pe babogi balobi tala la Maison Blanche moto to yambaka ezalaka comme ne Kabila. Mais Félix, tu peux kala koyamba ete. Yaya nangai, soki bakoboya te. Bo meka kocha vidéo wala. Bongo to soki sala biso. To analyser ensemble. Awa éveil patriotique. Awa esika oyo. To zali ko analyser biso la bino. Il a tout tenté. Pris de nombreux vols. Effectué 7 voyages aux États-Unis. Charmé Mike Hammer. Rien n'y fait. L'espoir de humer l'air frais de la Maison Blanche s'éloigne pour Félix Antoine. Le président ne connaît la Maison Blanche qu'à travers les films d'action diffusés à la télé. Il n'aura jamais une photo pareille dans son étalage. Lui qui en rêvait tant, le pauvre Antoine. On ne peut prétendre être l'allié privilégié des Américains et ne pas être reçu à la Maison Blanche. Aux yeux des Américains, Félix Antoine, sur le plan diplomatique et géostratégique, n'est pas un interlocuteur privilégié. Pourquoi? Regardez-vous avec ces raisons. Premièrement, son irresponsabilité. Rappelez-vous de l'affaire de rétrocommission. Il a soutenu tout haut l'illégalité et nié le détournement devant la presse internationale. La bêtise. Pourquoi Kamere se retrouve en prison? Il dit au peuple de se faire vacciner, puis passe à la télé, affirme qu'il n'aime pas ce vaccin. Et l'argent d'autrui, qu'en a-t-il fait? Deuxièmement, le manque de leadership et la mauvaise gouvernance. Félix Antoine répète partout qu'il n'est au courant de rien. En quoi est-il président? Le détournement des fonds des institutions financières internationales pour soutenir la gratuité. Résultat, la Banque mondiale, très fâchée, met fin à ses aides financières. L'état d'urgence, une vision creuse, ni planning d'action sur le terrain, aucune arme achetée. Des militaires au front sont à 20 mois d'arriéré de leur solde. Troisièmement, l'immoralité. Sa passion pour les femmes est connue du monde entier. Le scandale sexuel de Gisèle Pilla a sonné le glas d'un président vomi par la planète. Au lieu de rentrer à la maison, consoler Denise après le sommet de l'ONU, il court derrière Gisèle en Belgique. Ma visite ici doit te prouver que je t'aime, selon ce que nous avons appris de ses proches. Pour la Maison Blanche, c'est terminé. Il ne la verra jamais. Les Américains tiennent à leurs valeurs. Bande Konangai, na komi na suka. Awa na tika ka mwa ba suspense ezali po analyser ensemble. Peuple congolais, si tu aimes ton pays, c'est le temps parce qu'aujourd'hui, Koukao, lelo sombele suka bisanga. Na yebisi bino, boko mona bino moko, pe congolais, ako tetu mwa monoko, po ako yebelo ko bate. Mais ngai na ye ko yebisa la bino boy.
na analyse langa pour les autres la bino tout ça là na lombango nous avons encore le temps tout ça là na lombango bandeko langa tout se révolutionner ndeko ndenge lobi ba stratégie la biso tout solo la bandeko langa toza na temps ko réfléchir ebele te parce que nyonso esekei toza na temps ya kolobaloba mingi te parce que toza esu na ntango te ngonga oyo ezali biso banso tozala liboke moko tolongwa nano baoyo balobi biso nde soki toye nde kongo ekosikolama soki boyoki oyo te nde kongo ekosikolama te luvunu eza na moto moko te osengeli bayoka ye na spécialité na ye nde kongo etelema moto oyo tokoki kondima c'est le Seigneur, le Créateur de cieux et la terre. Évangile na ezali invariable, inchangeable, ezali amen. Sokolobi iyo bongo nde toyokio parce que mokeli yende fois kita na kati na yo nanga pona ko bongo la biso poto zo ba sens. Mais biso oyo toali batindami tozali koya koloba po ete biso na bino to sangisa mayele pe boyebi. Yo oyo monike makasi na ozo dégager yango nde soko che e ko libérer Congo ozo bomba yango pona ni. Yo oyo moni misolo nanga soki na che yango nde ko libérer Congo ozo boya yango pona ni. Bino pe obo moni ete na mayele la biso soki to chango nde yango ko libérer me bozo boya yango pona ni ba Congo mali. Botala bino moko lolenge Congo etamboli bisika ni tokomi kasenga na auto analyser to bimisa ya motuya po ete lobi na tongo bana na biso bafinga biso te po ete lobi na tongo bato inso o bazo saela biso ba statistique o po batalisa la molongo mobimba que les Congolais baza mayele te l'étranger ne faut pas konzaka biso parce que balobi Kabila un Rwandais azalaki malamu pour le diriger Congo. Cela veut dire, ce n'est pas un Congolais qui va diriger son pays. C'est toujours les étrangers qui vont nous malmener, nous maltraiter. Alors toi, Congolais, tu as accepté. Merci encore une fois. Nazozela, Maloba Labino. Merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur mais s'appelle électrique. Merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique. Et pourquoi pas Sango Mokonzi. Pareil Bemiso Bangaï. Merci na mon ami de tous les temps du Lolo. Soit que Dieu vous bénisse. Merci na Bakongo Mani Inso. Analyse Yangwana. Chama ele no aboye bilao. Po ete to sunge kolo. Ndeko langai. To lingi bino banso. Kasi likambo zali moko liseko ya koko. Soki ye soyete. Tokuta na mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondo Mido et songwete na kankola bombe kwa yoko fokuta ko kala mbelongo. Merci encore une fois la Dalida Bayoko Pole Ngbele. Merci na Zola ya océan de la presse petit frère propre. Merci na bino baso oyo botelemi to songa Congo soki yesoyete. Tokuta bye.